Robinho aza mwana oyo ta on a lobaki ba bloquer ba bitu ba tsaki tembe. Et moi je partais mes frères. On le béni na langue ni. Ba tutu ba yaka koloba. Et ana mutu moko ta yebi Robinho kolekanga. Nga to beta 2h30 palais moko na Robinho na motel. Oh. Na yebi aza le seul artiste o ayebi saka ba so sengenga na kabakate. Robinho. Et puis azola so moni so na tonginda ko pona kabakate. Qui était là pour me sauver? Très bien. Qui était là pour te sauver? Qui était là pour me sauver? Tout le monde me regardait comme ça. $1000 na kozelo premier avion na business class. Et kokani na kozelo via za première mutu bazwaka ba visa ta ba bayoka ba 5 ans ya za mutali boso azwaka ngo. Ndaku na ma campagne na apesela ka garantie. Robinho vision na ezalaka te ko défendre Fally. Robinho vision ezalaka ko défendre belle voix du monde. Nde bataka na Congo. C'est rigolo. Na Fally na Kofi na za plus fort na lelo. C'est Fally Ipupa. Sko akofinela nini? Yenda lingaka résistance te ya Fally Ipupa. Kofi Olomide. Alingaka existence te. Alingaka Fally azala na vie, mais azala te ya lekaye. Pasengaka merci nde na Fally. Poso Fally azaka moi si mais Kofi nda balaye. Fally a quartier la taza mususu, Fally ya lelo za mususu, eza Fally o nzambe mutatinde libiso ba congolais, mais asali biso kanai. Aboyi kotinda ba Fally mibale. Oh. Grand star ya congolais na grande star ya congolaise. Bazwaka mibale. Oh. Fally Ipupa na Didi Stone. Lokola na minute oyo to aka na deux star. Fally Ipupa na Didi Stone. Tant que babanda ko benga bango akolemba akolela. Abanda bona ka Fally ba kutana na Didi Stone. Robinho Mundibou va livrer son tout premier concert sur la scène internationale à Paris. Ça se passera le 7 juin au théâtre du Gymnase Maribel. Un concert explosif, présenté par Lennox, production de Gauthier Mascotte. L'artiste aux vapes survoltées, aux hits qui font danser toute l'Afrique, vous donne rendez-vous pour une nuit de feu, de show et de pur ndombolo. Parmi les bons, il y a le meilleur. General Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Merci beaucoup, surtout na abonnés fidèles. Merci à l'équipe Mobimba et Africa Elengi Télévision. Merci aussi à notre invité d'aujourd'hui au nom de Splendeur Mbongo, bon tête. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien autres actualités. Et puis vous allez mieux placé à répondre à la question de tout. Merci déjà à bateau tout va soutenir la Rabis de près de loin. Mais tout au long de cette émission avec Splendeur Mbongo, je pense qu'on va essayer de parler de l'artiste Fally Ipupa aussi. Il était hier aux Flammes à Paris, cérémonie Flamme, soirée Flamme. L'artiste, il était hier aux Flammes avec Didi Stone aussi, avec sa nouvelle Land Rover, l'artiste Fally Ipupa. Pourquoi pas aussi de parler de l'artiste Splendeur Mbongo, bon tête. Pourquoi pas aussi de parler de tout sorties médiatiques de Koffi Olomide, Quadra Koraman, notre légende vivant. De parler aussi de l'artiste Robin Mundibou, sa relation actuelle avec Fally Ipupa. Est-ce que ça évolue comme il faut? Voilà, Richard Tessa, si à cause de la mémoire, on a vu ça vraiment bien. Voilà, bonjour à Splendeur Mbongo. Bonjour Kerit. Bonne santé. Kitoko, si on peut santé na moni Saoudi Tokos. Ah, donc, qui m'a n'angolo nzambe. Ah bon. Sinon, évolution, ça va. Évolution, album, pour l'album, Batike Langata. Il peut battre le temps. Donc, il y a le 31 mai, mais il y a Mikolo Tobe, il y a Fally Ipupa coach. Azo coaché pe ba petit nae. Donc si tout ce que azo pe ça biso ba conseil mon azo apenda de makutu nanga na kitisi na mesa nazo lande na bokebitu. Donc single déjà bimi lelo 12e jour. 1825 jours. Première fois na bimisa nzembo, bato ça ba partage à bongo, bato ça ba commentaire à bongo. Donc bato pe balinga to booster, balinga kinga na booster, mais na boya ki ma boostage na tika ke kende naturellement. Poto yeba eloko ni to tche liboso et comme na niveau nini single ya mibale et comme na niveau nini poto to ça la balance wana il faut équilibrer ça là évolution. Donc koko ta tricherie na début à carrière c'est ça rapenda bien té. Ah bon. Voilà. Évolution OK bien d'après. Évolution ils OK bien. Ah bon. OK bien. Splendeur Mbongo, bon tête. Batu pena babande kozela yo hein. Oui. Ba yo kayope, ba le Splendeur féliciter quoi. Mais cette fois-ci ba yo kayepe de quoi ça capable. Monique ba féliciter, plus de 500 commentaires, il y a bien kaka. Il y a ma BP zanga raté pour na lelo ba fanatique ya ba leader mususu to ni ataka ba vérité, ato yemi nzemo ba ange ba okita. A ofinga ngokaka, a oloba jamais bien. Pour na yo mais na parler na ya comprendre que tu as sali boulot bien mais pour l'accent ce qu'on a commentaire ndako l'accent. Ah bon. Voilà Koulou tout là Fally Ipupa, il était hier aux Flammes, soirée Flamme où tu retrouves qui na Didi Stone et ça la ronde ni comment on a à chaque fois à se retrouver na ba soirée minene na bateau baza célèbre na Congo, on retrouve directement l'artiste Fally Ipupa plusieurs fois pour as grand star na Congo. Omoni soki balobi grand star ya congolais na grande star ya congolaise. Ba ozwaka mibale. Fally Ipupa na Didi Stone. Po omona ba nomination nyonso ya minene. Omona ke so omoni Fally Ipupa. Eza loko ke feti moko bweti. Ya ba star so omoni Fally Ipupa betaka pe misulu kaka Didi Stone. Au monega saka ba côté wana. Donc voilà ngana kamwa te ko mona Fally bongo na mona ke be fort à Lukaki ba retomber nango yango yo ba remède nango yango yo. Donc comme on a Fally Ipupa comme on a Didi Stone directement aux mona nani na elilingi so ba bien lilingi na bango ko za nani
so moni Fally omoni Didi Stone elilingi bango na elilingi na bango ekoki ozana na ndenge ya ba congolais nde balobaka mentor omona ke so moni Fally omona nde balobaka mentor Kofi oui ou non oui so moni Didi Stone wana eza sumaka ma mentor te wana omona ke père na ye penda Kofi Olomide yango moni ke vie na biso wana linga azala mutali boso alongwa na dajo balobaka ba misu bazana kingo bazangi mayaka ba misu bazana mayaka bazangi ba kingo yesu kwa linga azana kingo azapena mayaka OK soka vandisa ke esprit ne posé azalaki jaloux te ndo linga omona ke soki batali Fally Ipupa uta wapi quartier latin bo Didi Stone star makasi boye mwana nani Kofi Olomide même libanda balinga baloba wow c'est que type ango azana chance nini on comprend oza no pe na chance na yo mais soki mutema mabeleki o raté opportunité belé donc yo mona sko Fally Ipupa nde a botolier siko eloko wana Fally Ipupa zana kingo et puis na mayaka OK voilà à bord voilà Fally Ipupa avec sa nouvelle Land Rover elle est sur Lamborghini a commis sa musique pasi Land Rover et ba oyo ba cette fois-ci ba o ba otcha sous tembe ba koloba keza yete a joué en crédit venanga Fally Ipupa na osenga ta lodo chamba mon avion donc au moni que banda tata en avion tant a posté oyo batutu mutazolo bazate bakomi ko banga koloba de père que fallait atela bango ba mon avion donc tembe esili tembe zaka nango lisusu te donc ozomona ke yango ngana lobaka presque ba artiste belé ya Congo to respira quand même taper makaka eza Fally ba artiste belé Congo to respira ka même taper makaka c'est Fally pe mana respiration eza ndenge moko te kasi mutazo ko respirer ezaka chaque moment elingi koloba jour mususu oza nango o respirer jour mususu oza mpiaka respiration eza te mais moto apemaka ya longwaka na faculté ya ko respirer eza ndenge moko na Fally Ipupa Fally Ipupa aza le seul artiste soko ozota na musique penda ya Congo normalement aza musicien oyo abetaka musique ya poche musique te poche musique ya batu OK poche musique me ya batu nde baloba ba politi poche yes kwa za politi poche ya musique ya batu toyebi pourquoi poche musique te ya batu poche musique te ya batu eza ba artiste mosusu babeta musique muke mais balar na bango euta na musique wana te euta na ba poche ta musu ya ba master na ye ya ba vie na ye ya ba relation na ye so asimbi 10 000 20 000 30 000 50 000 euti na musique na ye moko te wasali peut-être que musique ne kotieleka 1000 euros to 2000 euros lokwa un entourage ya batu bazo aider donc à confondre tant so alingi à se comparer na Fally pour na batu bazo aider mais Fally aza le seul artiste oyo abetaka ne musique na ye soko zana poso pese mbongo ya poche na yo il faut son manzembo il faut pese mbongo ya dédicace on comprend ba ku ba somme ya mbongo azwaka azo zwango na musique yango azo somba ba Land Rover bongo siko bato oyo bazwaka bambongo na bapoche ya batu eza pasi o banda kosala makambo ndenge yo moko lingi so ozosenga mutu jamoko osenge mbongo Lamborghini jamoko osenge 200 000 il faut ozala programmer et puis jamoko osenge mbongo Lamborghini apeso mbongo Lamborghini te il faut sangisa ngo tant siko ozosangisa ngo oza incapable yango monaka ke okoma bisenga senga donc bato il faut balanda penda nde batalaka Fally il faut balandaka ependa bien mais basala ngo na lolenge na bango poko koma Fally ezosenga ba sacrifice ebele ba année ebele donc voilà Fally Ipupa soka azalaki soki musique ezalaki football Fally Ipupa linga azala Real Barça nyonso mbala la fois lelo tant tolobaka Fally aleki Congo mobimba bato misu bakasane tokita ba artiste musu te tokitaka te na makambo nyonso na makambo nyonso différence ezalaka on comprend bakolo ba Kerit na grand prêtre Mike Lokamba bango tout basaka boulot bien mais différence nini chaîne wana eza nani oya bango nyonso eza na sens te impossible bato pe batangaka na nchik peut-être baza na troisième humanité préfet koti na kata sala zoyebi sa professeur miselanga
10 premiers. Oh, te bango nyonso ba travailler na bango bien moyen bimisa 10 premiers zate. Bon, bimiselanga 2 premiers kaka. Oh, te bango nyonso ndenge moko. Ezana sens te. Tant ba pesa ba examen niveau bozo travailler niveau code nabino ezo mata tant ba programmer na fin de l'année au moment que la première to le premier azali muto alandi aza eza ndenge moko siko point na lobi fali pour bazala Real Bax eza na l'équipe oyo toyebi Arsenal ba Villarreal ba Dijon mais soko monique na Espagne Real Madrid aza ba fan tin Espagne soko bimi na Afrique aza na ba fan donc tout le bagaka Real na Barça baza na ba fan partout dans le monde on comprend mais eza pas somo na fanatique ya Dijon na Congo bako zala me bako za muke mais to lobite ba Dijon Barcelona les équipes à muke ya na ngo équipe à muke te mais au moment que eza pas so tambolo mona ba fanatique ya Liverpool ebele na Congo au moment ka mukolo yo motalaka mukolo Real ebetaka na Barcelone tala niveau Congo bazala ka scotché branché pour batala match elikolo banini fali pe awa na Congo ana ba fan kolega presque Baptiste nyonso ah bon Baptiste musupe bazana ba fan na bango ya ndam soko memi bango libanda place différence c'est ça la komona ke fali azotika la kana ba fan na sens wana donc voilà Splendeur Mbongo je pense que tu as dit ton Rolanda sortie médiatique il y a Koffi Olomide Quadra Koraman est-ce que tu as la qui en premièrement Nathalie kaka extrait na ba page mais koke na YouTube otala mo natalité voilà surtout côté ba dire il y a Koffi Olomide question ba tuni sur Didi Stone relation Didi Stone azanango lelo na fali pour pas tant mona rabango na organisation par-ci par-là sur ça la reine nini ba dire il y a Koffi Olomide a révélé pour a yebisi biso ke moto yo azolinga aboma tata na yo moto azana posa te existence à papa na yo moto afutaka bato mbongo po ba boyikote maramutu papa no asalaka normalement soki ezalaki ye moto wana akolinga te s'afficher na mwana ya moto wana bato ebele basali allusion na fali pour aujourd'hui s'il faut que ça la remarque soit que ça la reproche soit que sa vie na yo sur Badir ya Koffi Olomide Splendeur Mbongo tu peux dire quoi sur ya Badir na e alobi na e ba propos na e mais eza bien cadré te eza message wana ezoya na anglais ya kozala na méchanceté na kozala na kento na kozala na niveau ya haine et pas ya Fally Ipupa. Fally Ipupa déjà mona eza na fête moko to restaurant apesi Didi Stone rendez-vous bakutana na contexte nini le côté événement professionnel tout voilà place ba bengi Didi Stone place ba bengi Fally Ipupa parce que Fally abete kara ba pesa ni rendez-vous te parce que tala marque bazo kutanela ozomona ngo eza normal bakutana Fally bapesa na rendez-vous na été bakutana ndako bakutana quelque part mais soko talivie na biso wana tango azalaki derrière abande ko tia ba chroniqueur na ba chroniqueuse derrière famille avait na biso Fally Ipupa wana ezaki nomination non moni ce qu'on a Fally na ye te mais tanga kombo na ye nani na ve na biso quadra na Fally na ve na biso quadra so tobi to zwa makabutu to tia na mesa na indaza kolo ona yo vieux quadrate par rapport pour Fally azokutana na Didi Stone te na ba rendez-vous moko boye pour na déstabiliser Koffi azokutana Didi Stone na ba rendez-vous réel valable partie business ndezo sangisa Didi Stone na Fally Ipupa mon dirait ils ont dérangé so kalingi bakutana te abanda ko benga ba maison de production wana o basalaka ke abanda na liputa ya Visco abenga bango na lingi plus jamais soki boza sur na manifestation na bino bo benga soki bolingi bo benga Didi Stone yemo bo benga Fally te alo ba bongo ba place bakenda kokutana il faut benga ba maison wana donc lokola na minute oyo to aka na D-Star Fally Ipupa na Didi Stone tant que babanda ko benga bango akolemba akolela
abandon na fali ba kuta na Diddy Stone. Ah bon. Voilà. Okomona ke singa wana ya fali na Diddy Stone eza pasi po ekata na lokwa nan baza ba star. Mais singa ya kozala derrière ba journaliste pour oluko déstabiliser fali ekata na kanango. Non mais yenda lobi ki eza na bateau yo artiste moko afuta rambongo pour ki ba déstabiliser carrière na ye ba boycotter nyonso asalaka ya malamu eza emona na te na miso abat. Soki mutake funda mutu na leta mbala liboso li ko laksa te kaza na raison. Peut-être à précipiter pour aluka koma na raison mais na ba manière musu tamso koma ko fina a koma ko financer tamso leki muto yo ya ye liboso na mbongo. Pourquoi pas? Déjà yo ka fali na ba propos bongo malgré makambo tout et les revenu na biso wana sala fali. Asala niti nini exemple. Ye tango azoya na ba propos kaka ye mutayaka na ba propos ke fali apesa ka ba DJ mbongo pour ba album na esa nini ebeta tenga na tuna ka fali akoma nzambe ayebi ba DJ nyonso Congo to nini. Et puis to yebi ke ya yebi sabiso za patron de la musique congolaise. Ce qu'il fallait azana azo pesa ba DJ Congo nyonso mbongo po bakanga album na ye soki aleki fali na mbongo ako triple ngoti. Apesi bino combien 1000 bino boza 3000 euros. Kasi concurrence nezaka bongo ti ba DJ ku ba kosepela bango baliaka na bango. Soki bon tolo bana Congo to ndimi kasi fali apesa ka mbongo po bakanga banzembo na ye. Na ba Gabon, ba Ghana, ba Côte d'Ivoire, fali palanda ba DJ kuna. Et puis fali akolingaka mbongo na somba ba montre ta kendaka ko fina ba DJ. Po ba finaka mutu oyo aza plus fort na lelo ke yo. Po yo du soleil. Siko na fali na ko fina aza plus fort na lelo. C'est fali ipupa. Siko akofinela ye nini. O comprendre ba propos ya bongo ndenge olobi nini lisusu. On a zo répondre. Olobi ke vena biso quadra lobi nini. Yana ba artiste donc obaroluka liwana ye oyo obarolinga existence na été na musique ya Congo. Mais Didi akosangana na bango, Didi azana par contre makambo azoloba ezande ye. Mais azo glatisa ngo fali obaloba mafuta ngulu. Yenda lingaka résistance te ya fali ipupa. Koffi Olomide. Alingaka existence te. Alingaka fali azala na vie, mais azala te ya lekaye. Oya mona et pas fali eza surprise. Soki to memia ona angle ne cha bolingo, soki fali aza mwasi. Koffi aza mobali. En réalité alingaka azala mibali oyo balingaka basi makasi mais mwasi azaka na ye. Soki mwasa kabwa na ye niveau ya elingela bando alinga ye niveau ya eyineli ya koyinela ye akolinga sikoyo makambo oyo iya bande ko salela ye ba bonheur ba makambo to bando salela soki ake ayer a souffrir ezala na se ya oya bande ko salela ye wana c'est monsieur Koffi Olomide. Ah bon mais à révéler à rappeler batu ke fali azala mona musala na ye na lobby abenga ye patron akotika la patron ya fali. Poto mona le présent, il faut toyeba nini. Passé. Soki fali ye moko avani na TV ayoka ka soni te ya koloba adefa ba pantalon. Akota ba mudungu. Ndet biso tolobaka. Bongo yo kasi akoyo ka soni ya koloba ke azalaki travailleur ya Koffi Olomide. Pour sa grand artiste, aza légende. Fali akoyo ka soni nango. Akoyoka soni nango te mais ayeba ke fali ya quartier la tena fali ya lelo eza des choses différentes. Fali ya quartier la taza mususu fali ya lelo aza mususu. Webi pourquoi na loba bongo soki penda fali ya lelo eza o fali o Koffi abimisaki Koffi aza mutema mabe ndeni na ko sa biya $100 eza ka moko mais pourquoi ba multiplier yango comme ebele $100 eza ka moko mais tant ba sala rango pourquoi ba sala yango ebele. Ozomona ngo ebele meza na oka $100 mais peut circuler partout. Voilà partout. Siko soki ye mutasala ki Koffi asala ki fali ya lelo Koffi asali fali ya lelo aza mutema mabe koma ko sala biya $100 moko yango moni le to ana problème po batala yo ozala joueur ozala politicien ozala musicien il faut ka fali po basali biya $100 ka moko biso tout ozo kabolaka biya $100 wana moko. Boyo zomona te seka za mutema mabe eza yete
fali à quartier la taza mususu fali ya lelo za mususu eza fali o nzambe mutatinde libiso ba congolais mais asali biso kanai aboyi kotinda ba fali mibale. Oh. Et puis fali azaka moko mais ba fali baza ebele yo déjà mona Kofi petit Kofi à part Kofi de Brazza voilà mais au mona petit Kofi au mona kizengia Kofi ba Kofi baza na lobi au mona da kizengia Kofi na noté mais kaka fali wana okomona kizengia fali okomona fali ya danser ne petit mona ta na TikTok tala bato yo ba mikomisaka ba hip-hops soto kena nu na terme ya ba TikTok bato tout balobela ba fali na bato balobela Kofi bana baleki baninga na ba abonné d'après yo banani bato falit ta bato tout balobela fali ba TikTok na bango za ba 1 million tala sko bato balobela Kofi kasi puissance yango wana te koleka yango wana koleke sa teka na munoko vena biso so akebeta libanda yo kai déjà te micro libanda azoyembisa bato futa dialo te Kofi na ba ayembisaka bato ba générique te barumba wana biso tokanga awa wana na te Kofi azana ba nzembo ayembisaka souvent tala ba partout ba postaka ezalaka ka partie danse mais fali soki azobeta partout dans le monde akotia bato micro boye bakoyemba barumba et puis fali asala effort bangolais bakoma oyebi bangolais bakoma oloba lingala mpona banzembo afali bon ba Kofi otia bango wapi ba Papa Wemba et les autres. Oui, bango baza mais fallait aussi la bango continuité. Fallait sali continuité. Et puis fallait nde muta sali style. Soko ka style a fallait za falinisation. On comprend? Beta définition tchatcho na Google soko mone miseloni. Exact. Définition na webi miselo kunze. Kunze. Vrai combo na ngopenda ifo za kunze. Bana chacho. Kote kunze. Omoni yana ba combo moko boye bato azoya na ngoso ko beti obeta ngo na Google ndeni ko sala eloko obeta ngo na Google ezobimisa makamususu eza bilo mususu tuni na Google ebimisa makamususu musupe komi faute d'orthographe et bien ngote ils ont reconnaître en côté donc fali na lelo aza puissant on comprend aza puissant au monde appelé ser na biso manique au monde na tala ki eti fali abaka ko booster babia presse babia po yebi ya koleka ye moko présence a professeur lobele lokote que fali azaki na orchestre ya Kofi confiance avec la légende ça la ba zembo parce que tala ce na niveau ya légende na e fali lelo ya lekaye soki mutu ko banga o fali ko banga eza na premièrement profit soki akoki ko banga eza profit bongo prince babia mutasala te lokote et puis azote yo ndigaza na savoir te aza savoir tazani ka juste chanteur o ayemba wana manika tapé à côté tala na bana ina to banga ka fali okoza na savoir mais kokoma fali eza pasi eza ba artiste mususu ngane na otala bango neti Fabregas dans 2 à 3 ans na koleka na ngai eza ba artiste mususu otali na miso somona ona oleka ye ça c'est l'exploit ata fe na biso na baganga ka belle voix soko otali boye dada ina ni na ndamu na koleka na ngai faire rigola yo nem to taka ko buka lobika la koleka la et pour osomona ta mususu somona l'exploit sali eza mibale to misatu omona keso na sali na nga ba effort na koleka na nga joyo po aneka na ba exploit misato apamba ta musu des salles mythiques mais ce qu'on fali yo moko okomo calculer ndeni ozotala ke ye pona kanga on dirait singa ba ne il faut na bosser to ana ba musicien so tali na miso zomona ke so na bosser na okanga na ngai et puis na leki mais fali te okopona ba vena biso ba Jean Koubal baza ndule ba yebi baza na ba livre mais tala en terme ya ba exploit il y a pas match na fali ipupa. Vous comprenez? Fali pour pas un savoir, un succès, un tout. Vous comprenez? Bon, yo mona teke o 20 ans, azana ngwezange pa JB. O wera azana ngwezange pa JB. O JB azana ngwezange pa wera. O Kofi azana ngwezange pa JB. Ezo zanga pe pa wera. Donc au mona ke bango tout wana ba mutako kazate. Siko fali azana nyonso o bango bazana ngo mais bango bazangi belle voix neti ya vérité te fali aleki kongo mobima na belle voix
nani yango bakonsomaka ye koleka Fally na Congo nalobi so osopi mungwa awa est-ce que Fumi Rolanda non mais so osopi secret Fumi asala nini kasi Fally aza secret musique ya Congo ti abimisa nzembo ozomona ke eza te otala omoni 500,000 abonnés et 500,000 vues soko ocheki yango boye bayo consommer ngo na Inde mata choqué sa Inde muta okende te est-ce que ça la sas ozomona nombre de vues en réalité ezobeta ni na boîte moko ni na bar mais Fally ba vie na eza pareil na ba exploit au sala so moni le temps nombre de vues nango soko yo ngano to le kanto moni ezobeta na ba bar bon amour illusoire na bar nini yo so yo kango kasi place mona ka tricherie yango est-ce que mutazo tricher il faut ba biso ka ya zo tricher yo moko teke ka makambo zo sala ozomona ke o tricherie o ba via lukuta au monde ba générique ezobima ba 1 million mais en réalité zo yo kango te kasi comprendre maman ba boostango Fally soko zo ka médaille au monde nombre de millions nombre de résultats sur le terrain tant on a zo biso makambo ya ko booster yo zo comprendre te zo comprendre mais balobi tala Fally le temps biso na biso moto comprendre te ndeni na solo bakaka c'était for diamond ok aza moto Fally minze moleta na yembeli moto azu plus de 200,000 c'était for diamond moto tebi ete soki Fally azeli wapi donc asoyembela bato boko boye ona toyoka te on comprend vaut mieux kutu obimisa 15,000 to 20,000 Fally abwaka neyo ata de mabanga que ozwa nzema mobimba pas déplique que ozwa nzema mobimba pas Fabregas po bango ba makaka Fally ba respect libanga ya Fally eza na valeur plus que ya nzembo o Fabrice ayembeli moto libanga ya Fally bato misusu eza ba neti mutu nanga moko Miguel Dangote Fabrice ayembela ye même mukile ebite ka ayembela ye bon Miguel Dangote soki mbongo ya nzembo wana apesaki yango Fally abalola ngo po ba mbongo ya ba nzembo ba artiste ya Congo ezaka soko tiango na valeur ya Fally omoni so mta na Canada so atindelo mbongo mota musu $100 mais kuna tamso a commis 60 canadiennes mais awe bimi $100 par exemple sko ba prix ya ba nzembo ya ba musicien mususu soko ye nango équivalent na Fally omoni comme et se transformer comme mbongo libanga sko mutana boko bagete voilà omoni Spander Mbongo sur le dossier à Koffi Olomide tu peux dire quoi est-ce que les lots trouver ba problème nini izalara entre Koffi Olomide na Fally asala Koffi nini to Koffi asala Fally nini likamboka ya succès et puis nga na lobaka mama na biso Cindy Leker il faut agumbaka mabolongo ne na se asambelaka nzambe merci Fally ndenge osala ngai lelo ba honorenga faut senga merci nde na Fally poso Fally azaka moi si mais Koffi ndabala ye so il fallait azaka moi si mais Koffi ndabala ye po vie wana ane loko moko talingaka alulaka ye avalula na mutu alulaka o ezakati na mutu ndenge arriva faire kobeta na quartier la yango na lobi alulaka na o ezakati na mutu soka zui o ezakati na mutu poka batango bazala ba mibali soki bazalaka bana basi mais alinga bala bango a protéger mutu wana na talent ezakati na exploitant pour na vie mobimba c'est ça qui vient quadra yango mère nabiso asenga merci na Fally ipupa mama si on comprend pour quartier latin ti egodaye bakotikala kozwa musicien monter le roi Fally ayemba kutu te maya abumba makalo ba moi c'est Fally bakotikala komona ye lisusu te et puis na vie quadra yemo ka yebi ke azwaka ba musicien mais kozwa Fally eza pasi ah bon voilà kozwa Fally eza pasi koyoka Koffi kolobake Cindy Leker la personne la plus aimée en Afrique à part Cindy nde bato balingaka président Ibrahim Traoré ndenge balingaka pe Cindy Leker en Afrique lelo eza makambo ya mokili eza te kende bave na biso banda kosa biso kala ateki 30,000 seda ya lobi 100,000 120,000 boke verifie yango wapi kota na kati ya Google na kati ya Google beta meilleure voix
féminine et Miselo Charlotte Dipanda mère na biso wana zata Saint-Lon ye OK Makomi Saint-Lon et pour même Bible balobaka Jean lobaki boye Kinganya lobaki boye Saint-Lon ye c'est bon mais Saint-Lon makambo ndenge ezokende na mokili il y a pas match on comprend voilà eza na sens bongo ah bon voilà Splendeur Mbongo yo oyelaki biso wa dossier Robino Mondibu et Kezongi aujourd'hui le roi tozana yope yo mutai ko révéler biso to lingi to yeba confirmation pas na yo est-ce que makambo ya koloba awa ezalaka eza réalité to yaka komi sala mwana malamu ozofate po balinga yo po basepela na yo aujourd'hui relation actuelle ya Robino Mondibu na kolotu na efali pour pas comme na niveau nini pe bazalo lolenge nini. Premièrement avant na fongo la branche na répondre wana omoni fali aza marque déjà koya koloba makambu oyo ezo mérité te olobango na kombo ya fali carrément ozwa blâme et puis ba opekisa yo ya na makambu mususu soko zolobango pona fali ipupa ezate ke fali mutayebishi yoloba tito yaka be mission boye fali azara surpris akutanaka nango eyana mutu moko tazaka na fali mukolo moko te fali ayebisa ya ete eloko po akende koloba na émission mais ngai yo soko za petit frère na ngai to grand frère na ngai directement na oyeba nini olingaka na nini olingaka te automatique saki oyebisa nga po tozovanda eza ndenge moko na vie na biso fali pupa soko ozovanda na ye carrément oyeba nini alingaka na nini alingaka te on comprend kozala na fali soki bazo manquer ya no respect ozela te biso mwende ba manquer nga yo mona ndenge no silana na mutu eza lokwa okuti ndeko na bazo bundise na balabala ata yaza na faute okobeta na mutu wana oya oyeba nini ezoleka na sima voilà ngata on a yoki oyebisa bino ke ba bloquer ye mutu tu amona ngo ndire fou heureusement balobaka vérité eyaka malembe ekomaka mais lokute yaka na nini lelo tout le monde bapemi mais bato baza siko na kilo ya koloba Splendeur azaki na raison et puis bato to bayaka koloba eyana mutu moko tayebi Robino kolekanga nga tobeta 2h30 pale moko na Robino na motel fikini bato bakasaka Splendeur fali abande ko défendre Robino abande défendre fali liboso non ti Robino bazo sala procédure ya kokutanise na fali nga nazakaka na Robino Robino vision na ezalaka te ko défendre fali Robino vision ezalaka ko défendre belle voix du monde de batiaka na Congo muta pesa faculté ya ko défendre fali Léon Nganga parolier non mais Robino c'est un warrior na lobby boye muta pesa faculté ya ko lobela fali c'est Léon Nganga bazana neti lelo bazaka na ye loba ko ya ko contredire nga po bazaka na ye peut-être azomona ke Robino ke poto akocha épée mais eza facile te Robino achai pona yebi aza le seul artiste o ayebisaka bato so sengenga na kabaka te Robino et puis azola so moni so na tongi ndako pona kabaka te mais eza na ba musicien bakoka bandako bazokaba donc ana na faculté ya kokabate leo na yo ko comprendre bato bakabaka te balinga bakabela bango yebi bato basani bakabaka te balinga bakabela bango et puis bayebi ko détecter pe bato bakabaka te mais bato ana bakabaka na bango mais le roi ya kabakate azolinga kaka muto akabaka te yeba abebanaka na bato bakokabela ye pona yo Robino akabakate botu na ye soki relation na ye na Paul Bindo eza ndenge nini botu na ye relation na ye na Junior Malaisa soki eza ndenge nini wana otangelo bako Junior Malaisa kuta za bato basungi Robino nano a décoller te on comprend botu na master ne dula sebilele bato bakenda kosala na émission na éviter so déjà bokenda une fois na gapote Mike Lokamba okomona chomo aza ilongi mafuta boye akomaka na face akwiti dula sebilele aza kambisto abando sa na mama ye mwazaki na fond ya kosaka na te ye muta bando afuta ba séance ba répétition à l'époque ba séance ba studio ba yebaka mutu amalamu soki abande kozala azali na problème à 50 comme na problème à 100 soki azomata l'entourage wa banda na bango tala entourage neni nyo abanda na bango baza bien il faut qu'on respecte
il faut respecter Fali pour pas 1000 fois. Pour ce que répétition na ye. Au moment à parquet mutuka libanda ye Robinho. Au moment à ye mom na stabilité. Mais bato azo travailler na bango stabilité zate. So na comme na niveau te ya repesa orchestre no stabilité. Minimum maximum ya respect et pas mutu oyo soko ke répétition à part comme on a TX na ye. Ozo mona ba nord madrum. Au moment na batutu ba komi na niveau Fali te mozo mona quand même baza stable. C'est que mutaza na motema malamu. Lelo ba jeune artiste belé biso na tana biso. Tozo mon on dirait ba vie na biso oyo ba pesa moi ba coup de pouce on dirait baza mabe te tam so ba volonté o bazaki nango ya kotia bat maboko ata na mbongo te me relaxa bat na miwa. Et ça bien ba jeune artiste lelo toza na kento to motema mabe. On comprend? To motema mabe. Ngaso na bina bando beta masolo mususu o kama be mususu mona un leader abando bengo na téléphone ya to ko sala nze moment bo to contrer un musicien nga ndena ko za na succès boy nga na za we radin biso to sa ba succès pembe na ye nga na tika umi na succès boy to mona makambu wana on comprend il faut appeler ça respect. Robinho aza mwana oyo ta on alobaki ba bloquer ba bitu ba tsaki tembe. Robinho akometi na azana de numéro asalaka alongola asale fort alongola première numéro ne wana pour Fali a bloquer aya na deuxième numéro pas comme asko comme la Fali place avant dos asko ba vie akoma ba répondre te soit petaki mutu so grand frère nous azan kanda na yo zo komela azo répondre te silama batu baye bagate gezma weta sa sortie médiatique ya watanga bakumba ba leader tout batu be bazwaka ngo na marque mususu balobaka ndake boye barobe bana Fali te mais akomela ka vie na ye na concert et dengai sans ya kosenga na TV to mona ka vie na biso na concert na été vie na yo aza vie na yo tant to benga ka leka yaya basalo mabe basalo molam la kisa ki leka yaya ba parents ba boko la biso ata jour mo te ba beta ka biso bigog ata jour mo te ba lalsa ka biso banta jour mo te ba pesa biso ba punition et ça la kati. Donc aza Robinho aza mwana oyo Fali a beaucoup na kimukolo tango zo sala vidéo zo loba na mema ka yo kuna mbolongo wana apa ko meme pa Fali Robinho mema isu wapi point d'interrogation directement ezo mona na ke mais tom su Robinho loba ne pour na Fali te ezo mona na ke ozo lâcher biloko tango ozo lâcher biloko $1000 na ko zelo première avion na yo na business class ekokani na ko zelo via za première mutu bazwaka ba visa ta ba bayoka ba 5 ans ya za mtaliboso azwaka ngo ndaku na ma campagne na apesela ka garantie c'est Fali ipupa c'est Carolo boy vie provision sili ba pese ba 2000 ba 3000 ya ba provision Fali ipupa za le seul artiste kanda zaka noko bongo est-ce que ya ko tanga 10000 balles na ya kabila musicien soit ça la ngo poza na cœur ya bien azan nokoti eloko ni nango yo yela e po kabelo 10000 asala ngo po sunga yo leki na ye oza leader oza na orchestre atala yaza na entreprise fona pese moi 5000 6000 7000 a aider pe bato azaka na bango mais ingratitude da bongo e amabe et puis yango nga na lobinga na yebi mundibu ko fanda na mutu esika moko il faut ko yeba na yeba kiki azaka nga mais na bande ko méditer nzambe makambo Fali azo sala mwana mobali oyo sunga ye azala ingrate pa na ye. Mais yo soueno eza Robinho za la bon terme na kulutu na ye to moto ya lukaka ko za la bon terme na kulutu na ye asala ka be mission ebelete ngana lobaki Robinho aza na posa ko loba mais na lobité au fur et à mesure asa ba mission ebela banda ko lâcher moko ala afongola ka Robinho ngomba mon interview on comprend aloba kaka keriti to za la batu est-ce que Fali asali Robinho mabe na vie. Est-ce que nde biso tozaka na Fali boye tant tozaka na Fali Robinho atindi banzembo azeli featuring atinda 1 milliard nzembo pourri na WhatsApp ya vie na biso aigle vie na biso aigle aza vie na biso tout mais aza na niveau te ya koyembaka na biso banzembo oyo biso tosala nango ba succès oyo ta mususu na 10 kozala te Fali azo mériter nzembo Fali asala baliputa na mboko oyo eza banzembo mususu eza bien te une éducation ya batu mais oza na choix te loko oza artiste toza commerçant il faut salango kaka il suffit que kotiselo moi muke osomi moi dépalé et sili on comprend voilà aza mwana oyo Fali abokoli na kimukolo donc Fali asaleli
papa na biso pe ya son âme o akufa asaleli papa na biso wana continuité ya kobokola Robinho. Vous comprenez? Bakabeli e bala koleka na Mignon Abraham. Bakabeli bala koleka na Petit Fally. Mais t'as la peine infinité. Agi bon opportunité. Relation aux gens on a pour tout longtemps sur Robinho. Quand ça qui na relation bien fait na biso Fally ebike o petit nanga. Fally aza bajara batu soko beba ina ye eza ye teza ne yo. Omoninga ngana za bajara makila linga ngana se retira na Fabrice pona aza vrai aza hypocrite. Nga soki na vandi na yo. Soki mutaye kotala yo oseki na ye so apesi mu Congo. Okomi ko yebise makambu mususu na o lobeli avant kende. Directement nga pe na loba so nga pe na pesi mu Congo konyata nga boyi. Ah bon. Voilà. Comprendre? Voilà na sens wana. Donc Robinho Fally aza master na yo te. Na ko préférer ku toi garder ne ka silence. Silence c'est legi tout. Na babilo ko azo sala boye. Yetango abeti bongo. Réponse héritier na miko ezaki nini? Silence. Musique est compliqué. Bagoto na terrain moko boye mutu yo moko zo mitsa na terrain moko boye. Oza un leader obo paniquer ndenge nini. Eli ko laksa ta mususu musicien ne wana. Nano azato 1000 € te na maboko ya mundibu. Nde na embeli mundibu eza be pasi kuta pesa mutu $100 bo $1000. Sombela bango ba mituka. Nabia mutuka oya sombeli omona ngana wazisati. Ngaku na mutala te mais po betela nga album azwa mufugu paquet grâce à ba les boss junior kwata macha omona osengele bambongo ekangami pe boye mois 2000 mopesi ep ya yaka chama yele opesa mutu kata mona prince moteur ekwei na makadam omoni voilà je pense que quand on kenda ba répétition mona mituka ngo il faut qu'on en a respect en bateau bazo pesa batu mituka ya solo donc il fallait pour pas aza camarade ya Robinho Mundibu te. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a aussi les ébélés, mais tes permettent. Oui, et puis il na biso c'est le tika kotine de langa ba voice na privé. Soki na beto ba vérité et sûr na koyo ko ba voice après émission. C'est le scram. Et puis eloko na ko publier na nga ba voice wana te po mu nokone solo ba publier yango zo makambo. Ngana ke publier ba voice na zo makambo. Yondo e ko tine de lango ebike la peta Fally, soki na publier ba ko tona miniature ba te Fally. Na miniature boyoka ba voice so tindia moyo o vivano na ba base o comprendre tika ko tindela nga ba voice o senga nga ba nzembo na yebisa kiyo mbongo nini oza nango nga na ko peso nzembo pesa nga mbongo yo so manzembo epa leka aigle na yebisa kiyo senga ne pardon na TV makambo nyonso o saka Fally après nga na pesa nzembo na yebisa ke bongo ya monenga na sali mabe et puis solidarité B'artiste tout bakendaki toyebi bakende pona mawa est yo zolo ba solidarité elaki Fally ezaki ndokité ya beta Fally omoni ke ya kasarasa munene peut-être pas comme munene biso nyoso toyebi azaki kweda ko confondre munene ya nzoto te na kozala poids lourd musicalement parlant peut-être akasa munene na ya wana yango na munene c'est le ba yebi ete bana ba 15 ba 20 ba yebi ete so moi na 30 ans yebié akoyebe mutu moko afingaka ne Fally akritikaka Fally na ba interview voilà Mbongo, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Mot de la fin et puis quelques salutations à bateau. En tout cas, mot de la fin base la deuxième single nanga erobima le 21 juin wana na dédié yango na Prominaine ya Mama Fifika 14 voilà il le 21 juin en attendant bato consommer single chanson promotionnelle 1825 jours ba on a bazui temps ya ko consommer ngote bobetaka Splendeur Mbongo officiel na YouTube bo consommer ngo na ba plateforme nyo sur téléchargement ici vi ko beti Splendeur Mbongo bozwango na pesi mbote na papa Ziko Mukanga donc ozana poso somba terrain na mabele contacter ngai na kopesa numéro papa Ziko Mukanga azoteka mabele avec assurance donc na pesa mbote na mon papa Jean-Jacques Bolamba de beau de mal merci pour tout papa Jean-Jacques Bolamba Keritso kutena ba papa bongo 4 5 papa Jean-Jacques Bolamba donc il faut na contact na ye au bois rapé papa donc olala nzala te na pesi mbote na créance lusala lenjilwa le plus célèbre Junior Kwata Magia ya mama na Sinzongania Willy Mouchen code mondial Kojo Kamanche Pelou Color Vigo de Campo Rabiraboun Marlay Mananga Guy Basket Venanga Lina Movible Marius honorable Jean-Marie Lukoulas honorable Preste Pousse Douve Moweni la bière de liste
Venanga Boubouli Yondela Likundi protège. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à Clarisse Mouyembi à Guilen Gantebe. Oh, Venanga Guilen Gantebe. Voilà, on a PCP Bambote. Pourquoi pas José Longondo, l'homme à Tesla. José Longondo, l'homme à Tesla. Merci Nabos, JP Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Merci l'équipe Mobimba Afrique et la télévision. Merci à Richard Tessa qui est derrière la caméra. Pourquoi pas à Juma Claude et Bols, la réalisation. Merci Nabato, tout à Tissouzaraton pour Orlando Busso. Je pense que tout le monde a mis bongo au prochain numéro. Au revoir. Michael Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission nayo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.